Bonjour, bonsoir, et dépendant de la Bolandanga. Partout, Bozwami, vraiment, on a côté Suna Banda, Kunabino, Wana, Eza, Sœur Marie-Grâce, MG, Nazo présenté Bisso, marque, Bilamba na Bisso, MG Star Boutique, Eza ya mwana mboka, consommer yango. Soko lingi oza jogging na biso ne tozo mona wana survêtement na biso pardon tracksuit na anglais benga biso toza na Facebook Marie-Grâce toza na Facebook MG Star Boutique wana page na biso Instagram na biso eza MG Star Boutique officiel nanda biso na YouTube Marie-Grâce Taylor TV, Marie-Grâce Taylor TV. Donc, c'est ça. On a le balabino l'après-midi dans les lots. Tongo, motesto za vidéo, partager vidéo. Mettez la moi lambo kali solo. Il y a MG Star Boutique. Et bien, peut tout le monde en publicité na page où vraiment ba congolais. Et bien, les news des stars chez Marie-Laure Mwaka. Nzamba pambola e. Nangana baksesio lo rumoko e oyo nzamba koya ko tshanga na cœur. Par rapport à leadership, par rapport à leadership, leader azamutu ya lela te, leader azamutu oyo ya ko complainte, leader azalaka même azana ba faiblesse, il faut pas alak sa faiblesse na ena bato baza oyaza ko lead. Même azana makambozo simbate jamais leader akoki kolakisa makambango na bato azo lead ebele ba bengami ba leader mais ba comportement na bango ezolakisa ba leader te leader alelaka te pa moto azo lead natalaki tomoni biso surtout ke na Ukraine na makambozo leka na Russie président ya Ukraine abimi azata na niveau ya cheville ya Russie ya Poutine te mais la abimi pop a pesa message na peuple na ye donc leader ataza na kobanga malakisaka kobanga wana te fola que sa peuple na ye ke fola que sa bato nazo kamba ke oza forte la abima ki po alakisa a pesa message na ye abimi même na balabala awa sa peuple ne ke naza na kimite naza awa naza na bido do au fortifier peuple na yazo pesa maman peuple makasa ola que sa bango ke non nga moko naza awa donc na kimite oekoya eya donc un leader ata makambo eza ndenge nini faut za toujours forte na pesa exemple na Bible na basé na Bible Moïse azaki leader o abotama ki leader msusu ba botama kanango leader msusu ba koma kango Moïse azaki leader abotama ki leader ponzamba ponaki koza leader mais exactement la faiblesse moko esalaki ke nzambe pe atia sikoyo Aaron pembe na comme leader mais Aaron lo kwa zaki ne leader o ya ko o utaki ya ko botama te yango moni asaki ba erreur prévane Moïse la ramatia ki esolwana nzambe Aaron atika na peuple lo kwa zaki un leader forte un leader esprit un leader forte un peuple conduire na erreur asala nini banzamba bikeko pona nini po azaki leader kati na ya botama leader te donc un leader ba conduire ka ete un leader yende azo ko conduire un leader atambolaka te koluka te un leader azamuto azovanda azoza inspiration na domaine nyonso tu obengami nango soko obengami o leader accompagne o leader makambo wana pe kuna nzamba lobala makambo wana pe kuna yeba ke un leader azaka nerf solide po soki Moïse azaki nerf solide te l'air nzamba sengaki aboma peuple Israël ngaka lobake boma na obango mais un leader takazo au kumba peuple au kumba bat mususu baza dans ba problème au kumba mususu ba difficile ya ko kamba bango ya ko lead bango mais azaba mususu baza ba esprit ya taba ba mususu baza esprit même esprit taba donc là ozo bimisa bango berger ozo bimisa ba taba okende ko pesa bango mai ba mela
oyoka taba mosusu abeti o maseke oloba te ke lokwa abetinga maseke na meme lisusu te ke no akende omela mai wana te okozonga kaka okontinue kaka komema ye mpo akende omela mai mpo mai eza vie soki bambula bato ebele ameli mai te akokufa. Donc un leader azalaka moto olelalela te, un leader azalaka esprit. Napesi exemple Aaron tellement azalaki eyana baleader mosusu baza babengami kozala leader mais aza liboso me mutu mususu aodirige na nsima, donc mutu mususu akamba ye, mutu mususu aloba na ye. Alors mutu abongo kolinga koyoka partout te yoka kaka mutu wana moko, mais ezala bato misusu babotama mpenza na ki leadership wana, babotama mpenza kozala leader oyo pene babaka a born to be a leader. Babotama kozala leader, donc lokwa yo abotama kozala leader, donc o lead ye te ye mutu fa lead. Mais si ko bato babotama kozala leader te bakon ok no baponaka bango kaka aponami kaka aponami kaka kozala leader kaka boye basalaka ba erreur ebele. Yango faut faire attention leur obengami leader ona kokamba ona osala boye, faut faire attention oyo end up oyo suka lokola Aaron sala péché, Aaron sala donc mutu oya kotisa nzamba bikeko na kata Israël eza Aaron. Pour nini azaki esprit dureté, azaki forteté, il fallait lead peuple, il fallait kamba le peuple lead ye et cambien erreur. Donc un leader tangisa ma misune boite alaksa kubanga ne boite. Na pese exemple ya guerre ezali. Azata na niveau Poutine tazo lengisa mokili, mais abimi alobi pe aya mo pa boko solo la. Leader ba intimida ka ete. Aboko solo mais quand na ezala kobanga mais ko la que ça peuple était pas obanga pour peuple ne panique peuple tellement ya bangité à le peuple ne peut accepter ba civil basi ba accepter ko simba mandoki parce que moko bangité. Donc na lo bala mutu moko oyo yo bengama kozala leader oyo bengama kozala leader azala esprit, leader alakisa ma ya misu na ete, leader azala mtolela te, leader azalaka mutu te ke non, leader kozwa problème sikoyo o kufeli sikoyo nzamba lobi telema sala likambo na osala ngo nzamba lobi telema likambo na osala ngo. Leader azalaka bongo prévende Deborah azalaki leader haki leader pour ba mibali kutu fallait ba kende ba mibali na kata bango bazaki na leadership te daba ponama ki na bango mais bazaki na leadership te. Donc Deborah mtazaki na leadership, alors Deborah fallait ça nini, Deborah fallait muta lead bango na guerre wana moi si ma bangita lead peuple na guerre pe ba gagner. Un leader ba leader kaete ba conduire kaete, leader nda conduire ka leader alaksama amiso na ete, leader alela te, leader azalaka la ma amiso yakoba. Si leader bazala ba faiblesse, Moïse azaki na faiblesse, oui, ba apôtre bazaki na faiblesse, oui, mais okoyi kolakisa faiblesse na ote na bato yozo lead, okoyi kolakisa faiblesse na ote na bato yozo kamba. Non, leader Alexa faiblesse na ye, Alexa faiblesse na ye, non, deti mutu loko ngabo no yate no yo expliquer wa problème na ngandeni pour mo za mutu rolela. Donc leader a solo azaka forte ezo simba te eninga na penza yo ka penza eninga na, mais leader a solo aza toujours ferme, aza toujours là c'est que non tête haute que non te toza kaka te simba kaka te kende kaka, mais mona na loko ezo simba te leader a solo atalaka non batu te, leader a solo atalaka vision, leader a solo na vision aigle atalaka aigle. Moïse a wumela ki na désert mais loko eba ke non faut mais ma peuple na désert amema bango pardon amema pardon na Israël, amema bango ti na Israël. Alors leader azala bon yo leader lela donc c'est que ça leader moko ke no faut ba kamba yo bati yo zaka liboso donc quoi Aaron ye fois ka koluba Moïse a lobby ya lobby. Alors faut faire attention parce que peuple ya ko lead yo na mabe, surtout mutu ozana o kamba ka compagnie quelconque, ozana organisation quelconque, osala kalikam quelconque, lobby kenga boy. Alors faut vraiment c'est un Saint-Esprit à commissaire forte, à commission ma casse, quel que soit mbonge ndenge nini Moïse a kokaki o craqué
mais azali na ba faiblesse akoki ko craquer mais avec peuple visé ça faut kenda kende boy non kende nango tina suka pe akenda kinango Aaron asala kinini pardon nani Jésus continue nango leader faut ka maîtrise faut na maîtrise de soi oko za tante leader amto ya te ko blesser rabatu ko bois karaba jeton te leader faut yebaka leader faut za trop ko tale belé koloba mukie ko méditer belé koloba mukie leader azala bongo ponanga leader. Donc, ils ont belé à Kolobanzamba, tenga na kia pour nous partager. Donc, nous avons derrière caméra, nous avons partagé, je me soucie comment, donc, il y a vraiment, nous avons pour nous le leader. Pour belé, bah, na posa au leader, belé, bah, na posa au kamba, mais, katina bango, bah, trop faible. Leader azala mutazala faible te leader atazolela atezo simba te ba jogingo bozo mona na bungisi ba pièce belé na bungisi biloko ebele mais je suis toujours tête haute donc leader a baissé sa tête te leader a baissé ma côté leader azala muto azala mokila te mais en bible lobi ke non to azala mutu to azala mokila te leader ba bundisa ke kaka leader ba bundisa ke kaka o lingo linga te ba bundisa yo alors le quoi leader ba bundisa ke kaka mais yo siko foza la forte ata ba bundisi yo o za toujours à côté les marques ko la ki sa bango faiblesse na yo te leader la ki sa ka jamais faiblesse na ye so muto ayaka ku faiblesse na ye onga na za leader nga na za mukambi na leader bon faiblesse na ye za pamba pamba non leader la sa faiblesse na ye leader azala la maya miso akoba la lingale la koti na katanda kuna ye aleli leader azala la maya miso ngando la lingale la zongi na kata mai peut confondre bino e auta ko lela ta auta ko lela te o ma uti na mai te eza mai eza mai uti na ebale leader azala bongo leader azala raté que non o te wana oza oyoza oya oza Aaron keba na ba erreur keba osala ba banzamba bike ko pamba keba falo kamba ba kamba yo donc message pour na ba leader nyon surtout bengama o leader kanalika moko bo foza la ka forte moi sito mobile foza la ka forte simba te oza à côté les ma et ningana teza au telema ba comprendre leader ba ko comprendre kayote ba ko comprendre kayote pe plaisir ba na comprendre Moïse te atalika moza grave ndenge ni Moïse o mona ngo grave te ba botele ba compréhension ba lobby ba fini ba selbe Moïse au mona ngo grave te alors leader faut za ba maîtrise ebele pour souka na nzela te pour Moïse ta un mot quoi souka ki na nzela pour la ni peuple ne pesa ki tellement kanda leader faut za ba maîtrise ebele pour souka na nzela te leader faut za la esprit leader faut za la oyo kaka vraiment on médite ka trop surtout qu'on méditer genre bateau yo zo za la bango genre accompagner ozo kamba genre bateau ozo travailler na bango faut méditer trop pour na bango faut prier à trop pour na bango pour yeba bango kati na bango pour yeba même ba penser na bango parce que nzamba ko révéler ba penser na bango si ko leader ba ko yeba penser na ote mo ba moni face à face be ba comprendre te leader eza bongo donc wana ezaki ma message pour na ba leader o azobenga ma leader mais ba okumba elokola ba okumba elokola a même ba kene na boucherie dans leader ba kumba kete leader nda kumbaka koza Aaron zaki leader mo ba peuple mema ekumba qui yo foza Moïse okumbo continuer le quoi Josué donc c'était ça merci partagez vidéo likez s'abonner oeza vraiment maté ya na zonga mais ndenge ka juste na pesa biso message amo qui est pour la tala ka sala donc tous prêts aux aliboso caméra bientôt tu vendre aliboso caméra pour te pesa message au kitoko abonnez-vous massivement à Marie-Grâce Taylor TV si vous avez besoin de jogging na biso ba détails dans les news les stars au bon na ba détails za wana numéro de téléphone peut te copier ça awa ba talibanda plus 44 plus 44 74 79 54 080 355 pour na batou
ya libanda pour na Londres 079 54 080 355 MG Star Boutique. Ils sont basés en Angleterre, na ville ya Londres. Na ville à Londres, donc consommer tout ça bablo et belé toia kolakisabino, donc les akabo week-end tout ça na bino vraiment week-end ou avant week-end tout ça na biso. Merci na bande kuna surtout au bolanda vidéo. Merci na leader moko azawana. Abonnez-vous massivement. Ciao.